était au paradis, qui est la République démocratique du Congo, avec des journalistes corrompus, des mythomanes, des collabos, tout et tout. Et nous venons d'apprendre qu'en France, il y a eu un attentat avec les musulmans qui ont tué plus de 12 journalistes. C'est encore un attentat à la presse. Nous sommes en année aussi, ça dit sur la journaliste, la vérité. On va être en train tout le temps accuser, tout le temps à la police, tout le temps devant le policier pour défendre cause à Moka. Alors, certes, il fallait que tu rapide, elle dit papa, benga, nazana likamoko express na ina loba, toyoka, nga mutu na organiser ngote, eza certifani, toyoka e, certifani. Toyoka certifani. Ouais, certifani, aux en ligne, na yo ki ucho benga ngai d'urgence, dossier nini lisusu mama na nga kuna na Kinshasa. Merci mingi naopesa toujours bana na nzambe mbote ndenge kaka tolobi ke mosala molili ekotikala kowumela te bisika bana na nzambe bazali ekomi ntango oyo nzambe azodevoile bango na poasa bible ebisinga nini Jean 10 elobi que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire mais le Christ l'homme est venu pour donner la vie pas seulement en abondance. Nauti kozwa fruit moko parce que il y a un homme de Dieu autobenga siko atepenya ache ezosala te. Na kotenga bana nzambe je dis ça calmement. Abengi a partir wapi? Mama kita nanu. Homme de Dieu abengi yo aza wapi? Aza na nimiso na kita aza mwana poto. Bon. Atepenya ache ezosala te abengi atexcuse pasengi pardon alobi ke eloko ezosala na ateke na wote. Bana na nzambe bakolanda émission oyo bapiblie yango parfum ekota eza l'émission moko ezosalema epa mosali ya nzambe na minute oyo paster wana ya limete amemaki bango na restaurant pour que amemi bapaster ya poto donc asalisi bapaster ya poto pour que baloba na porte na ye epuis azotinisa montere nanga mpo basala émission a live na émission wana bazosalir live Mathieu baoyo bamatie bokanga yango bien po ntango émission ezobima boyeba amoi ke bakufa soni balekisa yango lisusu te émission wana baoyo banini ya kisasa émission wana baoyo banini cher pipani aza ndumba émission wana ezobima kala mingi te pour ke badescendre eloko na bango basali wana yango ozala prudent bana poto moto bakoleka na émission je précise bien bato bakoleka na émission wana eza bana poto pour ke badescendre ye baloba keke un vrai paster ke makambo tozoloba tozokotele bokoma yango bien bopiblie yango aosala émission eza babengi ya sikoyo émission ezosalema efodima misorcialete amoi ke achange akala yango kozala ete eza vérité misala molili ekowumela lisusu te koyimela te toza deja ocourant parce que paster wana aza kati na bango me bango bayebi te aosignale ngaka makambo nyonso ezoleka mpona bazosala c'est ce que je voudrais dire aux enfants de Dieu bon publier émission oyo eleka donc aoposte émission moko kiateka oyo mpona kolobela likambo ya Mathieu kolobela likambo ya scientifique moi je livre ma jeunesse pour Jésus-Christ nasalelaka yesu na tia na kolinga te moto asali réputation baprida po ekanganaki na chambre nanga bomontere nanga bwakaki yango wana akei kolivre yango bakota makambo kuna bopiblie émission sœur Tiffany ngai azobengo mingi Tiffany yo moko olingaka Fanny ou bien Tiffany alors sœur Fanny donc yo olingi oyebisa biso ke batémoignage mpo bato bayebi na bango elimbe mpe adémystifier déjà proverbe dans les évangéliste Kabundu alesaki aza aventurier puisque asali témoignage ya lokuta siridingwe mpe misala asalaki na Mike Alambai bato bamoni yango eza na net na tia yango yo nde esangaki amontaka bapublicité to amontaka basport mpona kodétruire mpe mpona kotombola bato parce que jusque là olingi oyebisa soki bazosala eloko moko mpo basalir yo koza ndumba basalir mpe bato oyo oleka na bango na tv olingi oloba bongo oui je précise bien bato bakoleka na émission eza bapaster ya poto baza ana Kinshasa bango baosala émission wana pour ke bana te bato na bango tozoloba eza lokuta me moko na bango moto azobenganga siko aza kati na bango donc papa proverbe je vais demander aux enfants de Dieu bapiblie émission po ntango ya bango ekota wana aza nanga prophétie te me nayebi makambo baosala kuna na kati
bon yo wana sœur na biso Tiffany bato ebele mpe balingi bayeba kabala yango eza po kozoloba babwakaki basepelaka bakapote basalaki bo basali bo betana lisolo po yango elingi ezala ndenge ezalaki nia oza na 10 minutes expliquer qu'est-ce qu'ils ont préparé pour ça expliquer la bana poto. Merci beaucoup. Nazalaki na kikwiti na voyage moko nasali kaka mikolo yo après avoir posé la nouvelle parce que na ko expliquer on peut pas expliquer na émission là. Ah le bana le otra na 10 minutes expliquer bato bayeba eloko nini bango basali po le de wana ebima bato bayeba déjà que eza style na bango makambo proverbe bazo déjà solo makambo mpe elingo alobi eza solo. Donc il y a monté en là. Et puis à sa réputation là. Asa itabelema oyo kokota ile réputation na parce que monter on a abana obana na ndafu na micho adeshi na ndafu na hao dans l'absence na yo zela yo ke na kikwit otiki fongola na chambre na yo la chambre te za studio la tovanda non ezali salon chambre na douche na kati OK otikeli moteur no ndaku bango na sima bakoti bapesi mbongo kwa tiko sala bavanti wana c'est ça. Bapesi mbongo te batravaille estime karame ya banda bananga aza korensembler ka élément oyo bango bakosalela nga émission oyo bakosali nga émission ezobima sikoyo lelo nga nakei voyage nazongi na mama pater moko azaka na france oyo ezaki na ngai nakenda kotika ye na témoignage me toconstitution yango na kisi lelo nazongi na kuti na kati ya chambre na ngai présidence na baprésidence mosusu deja bautilize parce que monter na ngai ekaki na kolia na mama pater wana tokoya kolala na ndako na 4 heures du matin tokikaki na bord ya 4 heures donc ayebaki question na ye na mama pater wana amona eloko wana pour que mama pater wana akotikani yango nde azalaka boye namoni baprésidence mosusu deja utilisé na nini libala na ndenge mon frère qu'est-ce qui se passe nga na kotisaka awa motu te natikalaki yo fongola ya ndako na nga eza nini makambo na namoni mbeto na nge ebebi namoni baprésidence ya chambre na nga qu'est-ce qui se passe ye montere alobi na nga nini aboteli basala nzambe moko makambo alobi yasikani basala nzambe wana bazolukiso babomba yo bango te mutu amaseke ezali prophète na évangéliste wana ndenge azoloba ntango azoloba bongo mama paster wana azalaki neti témoin na yo bozali letoi ye mtakoyaka bapreuve nyonso nazomona akoyelaki bapreuve nyonso tu alobi ke bapaster oyo wana bazoluka baboma oyo bango ye azokotela makambo bango bazoluka baboma baza na bakisi makasi babomaki mpina j'étais fatigué nabengaki moninga na nga kuya kokotesanga na ndako cesi ndenge nazalaki fatigué nazomiyeba lisusu te moninga na nga bakouche mwasi na ndako mais koma moninga na kokouche mwasi na ndako na nga akoti na chambre na nga bo biloko apasi donc bafilmaki chambre na nga bafilme na baprésidence wana naza na poto ngai nazali te na lokuta nazalaka ndumba telema nani wana zela kende malebe donc olingi olobake ozokisa bana poto partout na monde ke témoignage moko ekobima ya chambre na yo eza vuma chambre na yo me basali yango na absence na yo batie baelema oyo yo kontrolaki te mpo basaliri oyo eza bongo oui bapesaki minitio montere na ngo aza na bango ye moto azokeka wakuna ye moto azopesa baprojet nyonso émission naaloba bien boye papa salomo na émission na bato basali yango eza poto bapate yango baza na poto me baza na minitio na kinshasa bango basali émission wana bazalaki na restaurant moko oyo babaze koconstituye koma bakosala émission yango bakolisanga bapesa deja montere nanga mission depuis kala nayebaka te tovandaka ne ntango moko donc na kati émission bakolobela makambo mathieu bakoloba mathieu parce pater wana deja kinyalinga makambo nyonso baoloba na émission wana mathieu nde nani mathieu nde nani Mathieu le frère wa kufa te kwa 3 ans bakolobela makambo na ye bakolobela makambo na nga bana bakenga na zangumba yango nde bazoprépare basala siko balimisa donc obilie émission oyo bango ezobima boyeba sœur Tiffany yo oza moto otangaka bible est ce que vraiment moto akoki kokufa après 3 ans sekwa na bible eza te ndeni bondima ya biloko wana nayi kokota nango mingi te mais pourkoi bondeni bondima ya biloko wana oza na bapreuve ya makambo wana nyonso bapreuve yango ezali parce na kati de temps kisangani lelo tolobi tende na yebi soki tozobongisaka materiel bokomona parce nazalaki na kati de temps kisangani mpona reporte badone anga nyonso alors montere nanga aefase loko bapesaki émission kala aefase baliloko tu na ude nango kisangani nabongisaki yango suko te lisusu ouais frère yango oyo asekwaki ça fait soki 3 ans
message ni na ye nango alobi nzambe alobeli ye nini yo moto ozalaki na ye mpo ana poto bato ebele oyo bayebi bible bazondima likambo wana te kutu bazoregrete paster moko Shabani bosololaki na ye alobi basololaki na ye bazoregrete ke ondimake moto ya ndenge wana asekwa après 3 ans mpo na bible eza te mpo bible mpe elobi meme moto akufi asekwa ekoyebisa bino biloko bobondima te nakamwe ndenge ezaka oyo éclairci bana na nzambe mpo bayebake yo oza na yo kaka journaliste ozosala mosala mais disons la Bible, Jésus s'est ressuscité par combien de jours? Après 3 jours. Ouais. Pourquoi il a ressuscité Lazare après 4 jours? 4 jours, c'est plus que 3 jours. Ok, donc c'est plus que 3 jours. Donc, il y a la preuve que frère, on a Makoufa 3, 4 ans, sur les 3 ans, après, c'est quoi, on a la religion? Likambute luka reconstitué ba preuve wana nyonso po esala odie sino ekokwesa kondima bato ebele oyo bandimaka mpo dossier wana na bible eza te bokola yo lobi ozala ba preuve na problème te bon otikali na 3 minutes yebisa biso bana poto bayeba nani ayebi biso makambo wana mpe ye lero bayebisi yo ozwi sikoyo baprécaution nini mpo na likambo oyo bandi bakoselana bango basala émission ekima mpo bazala bango bien basala émission ekima mais nzambe alalaka te azocontinue toujours kodévoile bango bazopesanga eza prépara sikoyo ta mosala nzambe moko aza kati na bakosala bayeba te nyonso bakosala moto moko aza kati na bango eza kuna azoconstitue makambo nyonso azobenga oyebisanga donc atikati bango sulivo mabi pour jésus christ sikoyo bato mosusu babengaki awa batuninga dossier oyo bokendaki na parte mpo lise wa nzambe azopanza sango ate batangaki yo 3 jours est ce que dossier yango ezocontinue to eza te bakangaki nga tomoni ke bazozwa makambo moko mpo bazopesa bango bakangaki nga te okona bango nazolinga moto alingi afuta mbongo soit na site moko nga aleka nalwa dossier ndenge eza nanga nalakisa yango parce na ngai naleka na site moko soit site moko ezala netre ezali mpanga te site moko eza netre nga nakende kopose makambo nanga moto aza mpe abenga baya babenga ngai nga na expose makambo ndenge ezalaki judiciaire nazotia en contact na bato na biso ya congo bis baza na kinshasa donc soki lobi te bakoluka yo nakopesa bango numero no baluka yo osala émission na compte na biso kote oyo bato ya manchester. D'accord, on a la politique makambo nyonso du début à la fin. Mais émission na bango dimana. Otikali na 1 minute 30 loba peuple de Dieu bazoka. Oui, merci mingi peuple de Dieu, eza na bino nde tozolonga. Nzambe asunga biso, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, tozala bafanatique ya bapatiate, tozala fanatique ya Jésus. Omutu moko azokutana mbongo mpona loba makambo na oloba. Mais je dis tout ce que je dis pour la gloire du Seigneur. Toumeli mingi na kati ya molili. Bato bazokanisaka bango bakokela biso na ekulusu. Paster bakokela na ekulusu, bakokela na ekulusu Jésus-Christ. Donc bien aimé, bozala kimia. Merci mpona losambo na bino bozosala yango mpona azocontinue kolonisa na bazobimisa bango na poite. Merci ozala kimia. Bandeko batali ezalaki ser na biso Tiffany depuis Kinshasa. Eloko na kosengaka na kabundu soki kabundi walesa tika kinganga tika mitema mabe parce que soko continue nzambe nanga kobeta na niveau moko mabe parce que ozosalaka ba témoignage ya lokuta soki revese bazongaka basengi pardon olingaki kobandana koke lokuta na edingwe osengi pardon mpo alongola plainte mpe olingaki kosauve bato nyonso tu na yo okokende oyamba yesu donc okokende te na bakabala parce que ezosimba te bato esi badécouvrir ke oza un faux prophète et surtout soki prove batangi kombo na yo vi na yo ebebi kabundu walesa okimaki mbujima likolaki ndoki yamba yesu merci bye bye.